Ferre Gola véritablement na bandalungwa avanda na bula sira ba osa ki busa pipa atika ko momine magaliza muna palais wana botsi bana mapasa yena mikili ozo comprendre chetani Gola vana banda na bula futela wana à les présence ko kande ko mu peba pala désordre na ba banda la rosa tala ba 15 mapango président Ferre Gola na ba kanda mo peba mapango président Ferre pas vana ngiringiri ezana ndinga mabete bato ebele bafana na bangiringiri président Ferre avanda na Nyangara ozo comprendre mama Marie Makese avanda na lokolenge kota ipaki wana na Sayo 24 président Ferre azamo na bandalungwa wana sera zalaki na bangiringi amwazo ya orchestre zena bandala na beta rumba de jeunes. Nous sommes que véritablement la bandale depuis ma maman banda et ça fallait pas bon car les lones aux à la surprise que faire pas à botamment la bandale. Tata na kombo penguya na yo na sengi lipamboli yangelingeli na babone nyoso ya Kleboa babone nyoso ya kleboa.com Bopambouami, 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 pe Bopambouami les sous-sous. Kleboa.com. Salutations à tous nos internautes à travers le monde entier. Encore une fois, c'est Annette Ochituka, votre humble servante. Je tiens avant tout à remercier tous nos abonnés pour votre fidélité et surtout d'avoir choisi notre chaîne d'excellence Kleboa.com. Je tiens également à remercier My Lady Boss Pichou Mangaya, pourquoi pas à Tonton Bandalom invisible de la nation. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Voilà, mesdames et messieurs, je ne suis pas seule aujourd'hui. Une fois de plus, je reçois pour vous Rwandaka. Il est là avec moi, c'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. À qui j'ai dit déjà bonsoir Rwandaka. Ouais, bonsoir Annette Chituka, belle femme, tranquille, mozomonaraga, kale. Moi, je Rwandaka, personne n'a mbote na banigonyos bazola nayo na ba fanatique à travers le monde. Na pesi mbote na internet et tout dans le monde entier, na pesi mbote na Fanta Fofana, la diva, lettre F. Mami Fanta Fofana na pesi mbote na le maître de votre maître. Le maître de votre maître, Berado, prince des Amunda. Yada Dangwabana, fils Kelele, Rwandaka et Vebobi Kande Tozo Koché, Natacha Agola, Natacha Tantine Bukabu, Natacha officiel, Rwandaka eo Laskoni Mbunza, Boebi Karadon, Mbote na Batutu, Mbote pe na bana bandalungwa, les vrais bana bandalungwa quoi. Na pesi bango Mbote bana ngiringi, monde entier mon babazo dans Rwandaka, na pesi Mbote ainsi que venanga Papi Chonkumu na Belgique. Voilà. Merci beaucoup Rwandaka et moi je profite également pour saluer celui qu'on appelle Bijou Beleza, patron suisse. Hein. Salutations à toi Bijou Beleza, patron suisse. Hein. Voilà, Rwandaka, bonne santé. Marie Kenayamba Okala. Moi Mikolo, bonne évolution et à studio. Ouais, studio tranquille, tout comme une étape moi il y a ba dédicace donc boulot tout c'est vidé nango tout comme on attend il y a ba dédicace donc bientôt là donc tout ba na miso ba dédicace na miso bientôt là donc dans tête de retourner moi lo mo boye donc ba za la surprise nango lo ba suma na ngate mais pour na studio déjà comme presque à la fin o alinga bima na studio. Donc, Abenga na numéro plus 243 81 89 72 958. Vous comprenez? Plus 243 81 89 72 958. So Bengi Okozwa Rwandaka ainsi que les Soripe Bolingi pour notre manager mon nenge ya Autriche wana donc manager en Autriche peuple mundibu azawana donc coaché yo yebi peuple mundibu yo yebi ne tozo coaché makambo voix ainsi que Léomboma Mokonzi Autriche Léomboma yo yebi voilà quoi. Voilà, merci beaucoup Rwandaka. Rwandaka récemment tomoni vidéo mo boé to salaki awa et tamboli makasi na ba réseaux sociaux na ba WhatsApp abatu na ba Instagram et tout. Kriwano boaka kiwana.
bato mosusu balobi cri wana eza pena bien te tant que parents soko bwaki yango lelo ebimi bakocensurer yango mais quand peut expliquer mais avant tout yemba nanu cri yango nanu po sepelisa nanu edi akimbe place aza yemba na cri yango nayoki posa kofibelo kwa mwa sikre nayoki posa kofibelo kwa mwa sikre bombo chocolat bazoka eyaya bombo namela miel nayoki posa kofibelo kwa mwa sikre. En tout cas faut expliquer ba mélomane Maman Fanta Fofana pa benga ingala diva lettre F. Maman présidente ya ba Gaulois na ba Gauloise. Abe Rwanda ka krio nazo kango za bien te mo na ngai. Omone insanité za bien te. Faut ba crimo so to vani to non maman Fanta Fofana krio eza boy. Na yo ki posa ko fiba eloko ya moi sucre. Sucre na eza sucre. Biso tu utilises un sucre. Nuance wana ndo salinde talaka. Ah, bazo zwangonde ti te nayoki posa ko fibelo kwa moi sucre. Nayoki posa ko fibelo kwa moi sucre. Bombo et chocolat bazoka. Eyaya bombo chocolat na mela miel. Donc eza eloko kwa moi sucre eza kri na ngai na vandaki Nathalie non réponse au moins attend ba fanta ba secret tout ba jus tout et ça na sucre miel les arana sucre bombo ça na sucre on a vendu na bino na ki posa ya ko fibelo kwa moi sucre bombo to fiba rango to sisarango et na sucre ba chocolat monsieur za poko fond la boue o ba no sisango apol yango za na nenga mabete en tout cas monde entier ba parents bo on na nenga mabete et ça que na yo ki posa ko fiba eloko ya moi sucre o eza sucré quoi voilà les gens nenga mabete ouais voilà merci beaucoup Rwandaka Rwandaka évolution ya carrière solo na ezande nini ozu producteur pour na sortie à single non en tout cas nzambe azoti gangate les padres mona ngolo bande makambo mais les padres azo soutenir nga à 100%. J'appuie avec force. Merci na président Ferregola Chetani Palzuria molakisi mikoto benge molakisi pour apesa ki devoir na bangungi basali ba acoustique na ba fourmi basali ba acoustique donc rien à dire molakisi papa Ferré papa Hervé Gola Chetani Jésus de Nuance molakisi Palzuria deux fois te papa Hervé andimi ko soutenir Rwandaka 100%. Tolindo lo maman te ba ba surpris mais na bimiso kana Kleboa pour Zayo vous comprendre pour ba ya dadango abana il y a dadango abana le patriarche ba koti makambo maman Fanta Fofana la diva maman présidente ya ba Gaulois na ba Gauloise tout ba koti ba s'impliquer na makambo vous comprendre fils kele la koti makambo nani susu Natacha Gola officiel maman Natacha à côté Makambo, Natacha Tantine Bukabu. En tout cas, tout moi à présent faire Gola Babagi non Rwandaka, il faut tout au poids, ainsi que papa Hervé, Chetani Gola Jésus de Nuance, à l'obi que non Rwandaka na roti kayote. Donc appui Peneza il y a 100%, ainsi que Maestro Fabregas, Kyrios Kujarati de trop papa na pesi mbote na nyonso sala d'avance qu'on a généré na dédicacé na souka wana ezali ba surprise mais faut na loba po ezaka Kleboa. Voilà Rwandaka récemment tomoni Ferregola bayamba qui na émission moko alobi aza véritablement na bandal et mais qui m'a créé moi ba buzz na loba na ba réseaux sociaux batumsu balobi aza moi na bandal te mais biso moko pena soto bi totala to yebi aza moi na ya ngiringiri et là on y okolo ba par rapport non Chetani Gola Jésus de Nuance Palzuri Nzamba Loyembo aza moi na bandal pour au monito ndeto zabo ndeti ngai pe tato na botama na matonge bu na ngiringiri ponga pe na vana ngiringiri président Ferré pas vana ngiringiri ezana ndinga mabete bato ebele bavana na bangiringiri président Ferré avanda na Nyangara ozo comprendre maman Marie Makese avanda na lokolenge kota ipaki wana na Sayo 24 c'est vraiment Orligo la grand frère ya président Ferré Gola bazala ki wana mo ba côté la paiement Marie Makese ezana avec mais président Ferré azamo na bandalungwa wana sera zala ki na bangiringi amwazo ya orchestre za na bandala na beta rumba de jeunes
et moi je rumba des jeunes maza mona bandal avant na pena babula awa on comprend na faire rigola présent Jésus de Nian ça foutait là na babula na bandal c'était mona bandal asa mona bandal a solo ya tongo on comprend et ça moi bakalomnité o akosi toi lo bana ndenge to ndenge bato bali bazona ndeni présent faire rigola véritablement na bandal je confirme Chetani Gola Pal Zuria mona bandalungwa mais biso nyonso toyebi que véritablement na bandal depuis makamore banda eza fali poupa bongo kaka lelo ndeto yo ozala surpris oyeba que faire pas à botamment la bandal non moni commune to la ngote ozo comprendre commune na ya batutu eza ngo polémique té bato ba ke na ngote polémique yo ba comme non ozo comprendre voilà quoi bana bandal basé belé ba vie na ba kusa na lui moi na bandal Rwanda ka véritablement na bandal ongwa horoscope aux hommes ah tout ça la émission on a des touches salon des touches na bandal voilà Rwandaka toyebi que nde tozabo toyami porte-parole te muta théâtre te toyami nde animateur donc il faut chapena mulunge awa bat ba sentir que nazana Rwandaka na yogi posako fibelo kwa moi secret na yogi posako fibelo kwa moi secret bombo chocolat bazoka yaya bombo chocolat bazoka toke yaya toke na yogi posako fibelo kwa moi secret na yogi posako fibelo kwa moi secret Jonathan Banewa bazoka Jonathan Banewa il a un plan non ngi mo voix système Jonathan Banewa sentir dans ma casse baba casse c'est le que c'est bon on dai santé ya bango sia mutamboka faux modèle voici ça monter ya yote il riche à le lancer moneti lelo ouais les bazokate apusana pembe na chérité ouais les chingomet ça c'est la nouvelle danse dans ces oya yango yo tenez-vous prêts dans sa bazoka Fanta Fofana somba bazoka mama Natasha Gola somba bazoka Annette Tituka belle femme somba bazoka attention aux mauvaises haleines ouais les bazoka te kopusana pembe na chérité ouais les chingomete kozala presa solo la na bato te zoa somba bazoka lia bazoka epesaka saveur na munoko elongolaka solo ya munoko totafuna bazoka tolia bazoka ça c'est la nouvelle danse ça c'est pas ça machin danse à bazoka moi sina yo bombaka moi sina yo batelaka oyamba ninga piao toke keba ce n'est pas bon bazoka bazoka la danse la plus facile allez gane et le monde a côté si wana allez ganeton allez zema ganeton allez oningina bambola yo okweya nazo zong sabango eloko za surprise zo na kata générique ganeton les zema to zong si bango biloko kala to tchango na générique ganeton les zema olingina bambola yo okweya j'espère na boake libino mam nazo yu sabino za deux fois te mam nazo yu sabino Nana Kendo Black Light Aibi Makamboyo Lopez Kipob inspecteur Aibi Makamboyo Sira Mutombo de Djoubek Sira Mutombo Kota Petit Nanga Yoyebi Le Sambo toujours Sira Mutombo Nanenga Mabete voilà quoi, voilà. Mais c'est le roman boy, n'a ma bête. Président Ferregola, véritablement na bandalungwa. Avant d'ana boula. Sira bossa qui boussa pipa. Atira mon mini magaliza mon palais. On a botsi bana ma passa yena mikili. Ozo on prend Chetani Gola avant na banda na boula futela wana, avanda wana. Allez présence ko kande ko mo peba pala désordre. Na ba banda la rose atala ba 15 mapango président Ferregola. Na ba kanda mo peba mapango. On a tout ça à l'époque wana azana on a maison mais pas son excellence ambassadeur de la paix Igo de la Forêt avec beaucoup de respect. Bana maison mère tout au pesi bango mbote. Na to kuta na kuna yama awa pa Patrick Moulele.
il y a machine c'est bondo dans tout kutani awa na bandala pa Patrick Moulela donc voilà quoi donc Chetan Igola véritablement na banda les polémiques te aux moi na banda les polémiques te Chetan Igola je confirme moi na banda na habité ceux qui bera de presse des amunda le maître de votre maître à contredire Fer Igola à reconnaître Sikoyo président naie ou ensemble la grand formateur mais peut-être avant abanaki ko ignorer sur les qui émission zo boya mais les autres comprendre était à comme kondima ouais donc on appelle ça mbote dans son excellence ambassadeur de la paix Igo de la Forêt avec beaucoup de respect bana maison mère tout wana na za père ngaza koko nanga beaucoup de respect bon au moins il présent Fer Igola c'est normal za papa na hier za kara mwana lelo mwana ye moi reconnaître ozo pas na za père na za ndenga mabete batu ne ba moza mama na ndenga ba polémique batu ba moki na ba ndenge moko boy kala peto no mona ya mope de kunta we wa l'équipe na TV tanti reza wengeza 12 ozo pas attirer pe kota ba cheta ozo pas en main les famille lelo lokola ye moko papa Hervé à reconnaître à l'obien on a TV animike son excellence à sa formateur si c'était grand formateur à format bango à format ba JDT Moulopwe à format ba Bill Clinton à format ba tout va les gars na wenge wana le lopé faut mon akeli boumu ya koko na biso we rançon ezaki toko le to mon apé ba maestro Fabro ba botipe to moni ba bina filé ozo comprendre to moni ba Materazzi to moni ba bébé Bouchou les autres saké de la Forêt son excellence à sa force vous comprendre muchopo neza bien vous comprendre batba qui na ngoti na ndenga ba polémique na ndenge monde c'est normal le rôle papa Hervé Chetan Igola molakisi andimike papa naza formateur asa formateur bandakala vous comprendre a format payé a format pe Jésus de nuances vous comprendre a format ba JDT Moulopwe a format ba Seleyo a format ba Bill baza bana na ye singa famille benda na mekata na kati batba so na ndenga bete on za ngakuna respecter makasi parce ça kokobar na ngai président Weranson aza papa na ye botika ba polémique botika ba gauche à droite président Fer Igola a outi na maison mère vous comprendre président Fer Igola ba zoya na angwa vous comprendre ya za na wenge musique à BCBG tout terrain na salon pardon vous comprendre on a bandé l'école salon on a kermesse vous comprendre ya beta de na ba président Mukulu ya za na wenge des ensemble vous comprendre c'est normal Vincent Nazui basali wenge musique à maison mère intervention rapide via bandi formation ba format il y a le billet ba format été na ba format été président Fer Igola le billet ba Holanda était président Fer Igola ndimiango déjà que son excellence aza formateur a formé aza papa ne ba formé on les a singa famille son excellence ambassadeur de la paix a formé bango tout takato tout le monde au le balikamo a président Fer Igola ba zoye pour bando former mais biso to yebi que ya loba que ba format été azaki mwana suka na wenge sko yebisa biso na ba zoye non OK non bon te Chetan aza kilo makasi zo ke non ndinga mabe bino bo journaliste bon ozama Chetan aza Jésus molakisi ko kene bon te azo peser on a grand leader mutu toi dans l'histoire na lobby que président Fer Igola a beta na wenge ensemble tant ba président Mukulu bazali ba vient ba Blaise Boula ba tutu Kaluji ba tutu bazoye awa na école salongo ayako sa test na boulot na à côté mouvement vous comprendre mouvement ndenge panza na ki batika na son excellence ambassadeur de la paix ba bandi ko sala intervention rapide ainsi de suite donc son excellence ambassadeur de la paix aza papa na ye mo déjà ndimi on a TV to comme son polémique donc les grands formateurs Igo de la Forêt Weranson ya roboya ezate aza papa ya Fer Igola boki na ngobongote le roi de papa Hervé aleki na TV pa Willy Kayembe andimiki wana papa naza formateur ngana za donc si eza bongo mama robo ezate. Merci beaucoup Rwandaka, grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com, grand merci à celui qui était derrière la caméra. Nazoya, grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim, grand merci également à Maïlé Dibos Pichou Mangaya, grand merci à tonton Chase Chilombo, grand merci à tonton Jeff Akele, grand merci à mon président Firma Matoto, pourquoi pas à toi Junior Loboko, madame du cœur Annie Moussouloukou, grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Rwandaka, Tony Toka Bonnet, au CP Sabatino Sobazola Ndayo. Totelema Toka Yovana. Ah, Toko Telema. Ye bakubola moto go bandi dia mwanga ya bantu ya bulwende ya bulwende wa muganza mukonje yo
te papa. Moi no liaki te papa. Moi no siliki te papa. Moi na baiser bidon. Moi na baiser bidon. Moi no liaki. Allez désolé. Aïe désolé. Désolé Zoya. Tata naba ngomele masanga naba da pese lokote. Eba memunwe. Désolé. Comment ça l'a Eddie Akimbe Nani? Eddie Akimbe. Eddie Akimbe Rwanda gayeyo. Eddie Akimbe Rwanda gayeyo. Pesa makambo za makambo. Rwanda gayeyo Eddie Akimbe tozoluka soutien. Eddie Akimbe Rwanda kayeyo. Yeba kubula mutu kubadidi ya mwanga. Yaba kantwa ya bulwende. Ya bulwende wa mukanda mungoje yo. Toke te papa. Moi no liagi te emane emporio. Oliagi te papa. Moi no siligi te papa. Anete chitu kazaki toko. Belle femme. Chitu kalubakate. Belle femme. Belle kitoko bote pétaille, belle femme.